nasalaki soni na famille nga natali photo na nga moko na motema na nga oyo mwana na nga abala susu place nga na bali esimba te mwana tosololi papa yebaki te papa mona ye kaka na change nde nini gabi te libala wana ekozala te wana yango namoni mwana azoshoke nga papa lisusu to atelemi yo ozolinga libala te fo yebisa nga ntina nini ozoboya libala wana ezali oni na kati ya barelation ndenge tovivaka boye esengaka eloko ya liboso baverité mosusu par rapport à la vie passée. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais des fois il faut qu'on ait la vérité pour éviter le dérapage dans les futurs. Donc, premier point, nous la maman n'a qu'à ta relation n'a pas passé. Donc, abimaka déjà dans mon bal non seulement abimina mais abombi sous existence ya mwana. Likambo ezali libala wana nga nazopekisa yo bala na mwana wana o mobali waza apoto wana aza mwana ya mobali na nga. Ah? Sikoyo yebiki makambo na banda kalo yebisi nga te pona. Mama leki no na nivero de na kwesamaki na kwesamaki na mobali na ye. Ah? Na kwesamaki na mobali na ye yango na yaki na boti yo. Mwana ngai limbisa ngai. Dimashka oui, mais nazo c'est naza non comprendre te ezanini pona kuta ye awa ezanini na bombelaki yo Esther aza mwana na ngai. Quoi? Mwana bombelaki yo Esther mwana na ngai. Ya ala paranda nzambe na bota te na zo pena nous imiter. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors là qui vient te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama zongi génite. Maman zolia 3 fois tongo medi popo deko nanga elo musu sepeli singai Misunga homme de veillard webiba webike bana courant zo kata na ti soka salika manœuvre pano ya li temps bana lumière 24h/24h et puis connexion internet et vanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge docteur Mbango azana kati c'est pourquoi homme de veillard Misunga ezana kati clinique Misunga. De so futi mbango nozo regretter te. Ah vous tu bien na wazali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard Misunga. Et moneli na misu te. Et monani bamboko na zo finda ya pamba bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Te non. Tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema. Ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana ndo pesa kama mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit Misunga. Babe. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Et là on y yo senga biso awa to sala nini pona to se yo botoni. Chez Bissot Télévision,
la chaîne qui vous ressemble. Mbote, la Nignos Bolanabiso, on a notre chaîne chez Bisso Télévision, émission Malam, émission Bravo Jésus, Zambalola Vama Pambola Bino et Belé, et puis merci Nakola Soumassi Azali, sponsor officiel, il y a notre Bravo Jésus, en tout cas, merci Maghreb Toumame, notre Dieu Azo Soumapé, Azali, Kobat la Bisso, Maghreb malade, Maghreb Pépé, changement de climat, tout est malam témé. Comme les Moussala Nzambe, on est censé accueillir pour nous Moussala Nzambe. Merci dans notre projet Cheikh Moukadi, merci dans notre DT Dinish Monsolo, sans oublier encore une fois notre cordée Liliache. Tout le monde a sur ma caméra Papa Zara, tout le monde sanité Génia Ben, et puis sans oublier Jacques. Et puis encore une fois, Nzambe vraiment pas la bandeko, presque nyoso. Bandeko Balandi, on a expliqué bien Likamboyo. Likamboyo, ça fait déjà 4 mois que il fallait tout réunir tous les éléments. De tu sakabatu ke sur notre vie ba élément te tu benga mutote maman o ya élève ce problème ça fait 4 mois et l'autre réuni ba élément nyonso donc biso to expliquer notre maman ko expliquer donc maman n'aura les loté ayaki nango déjà des frais na to vérifier ngo malamu de tout le monde ba élément nyonso zali OK biso moto sa vérification nyonso yango ce ko to bengi maman pour maman maintenant lelo ayi la biso problème oyoyo. Tozanga moté, tu as Thomas Fabé, puis tu as la maman. Thomas Fabé, boni. Malam papa Eric. Boni nzoto. Nzoto malgré qu'on n'ingana mais nazo bunda kara na forcer ka musala batata. Boni voyage ya boma pona lisolo o mama ilebiso. Il a kinde ni nzelango, ça va? Oui, bakendaki malamu be ba ilebiso ba résultat moko ya malamu. Je crois Nzambe akosunga to résoudre malamu kimia. Ça fait 4 mois. Ça fait il faudrait qu'on lande là, qu'on yeba, est-ce que ça y a un autre, c'est l'une des raisons, bande comme ça, ce que vous c'est que n'a qu'à rappeler yo. Ayamba kapelite, alanda gabi choko ya lubili kambu babosa naka or makamso esenga ka yo pesi dossier. Biso pe senga ka to analyser na mayele na biso et puis ko senga pe molimo mo santo a accompagner afin que ko trouver solution ya likambongo ezala malamu. Et parce que bon va te belé va kanisaka to me pe o martelan biso mbala va to ke pas maman ba biso kanisaka et ndeto sala mutaika na iloko ngo lelo moto bandi o ba yeba teke dossier ya kana no avant to ko na bureau d'étude to étudier ngo parce que ya ba blon super ya ka pe to registre ngo za mambalo kuta mais soki so to fa na plateau c'est que biso moko to sa vérification to mo ke ba élément za ya ngo pe vrai de sala ke non ndeto benga muto c'est nini aye pour te beba katano aye ngo boye aye OK c'est pas ça mais te pour la bateau mususu ba mona mais ya musali za passe à des photos to kota ba ndako ko sai kamadera après ma coffee kezo nzambe na musala oyo kola za passe et bana ngo pasteur moko lobi musala nzambe likina bilanga na passe donc eza passe makasi ko trouver solution na makamboyo et senga ka fo nzamba accompagner pour ekende madame faut nzamba accompagner madame maman mbote papa boni malam za malam dossier nous nango ça pris du temps mais nzamba ça quand même grâce et on est là biso to ebili kambongo mais ni obeta ngo solo pour batba pourquoi yo yi awawa na kati ya plateau ya Bravo Jésus pour yaka déjà yebisa ki biso ngo to aider yo soloba. Merci papa na question posée nga na na plateau Bravo Jésus na un problème on a pesa ki bino déjà ça fait 4 mois passé yango na ye nga moko na loba po ezo salanga culpabilité na moni na gérant nga moko na kokoka te na ye pa na bino basali bosunga ngai yango na pusani lisolo na nga na bino na bota mwana nga moko akomi da grande fille Esther tant na bota ki na sala ki soni na famille na déplacer ki na ye tokenda ki musika baboma tant na moni mwana koli na tiki ye nga na ye ko continuer vie nanga ko continuer vie nanga malgré famille e koma ki bulu ye famille panzana ki pona ngai na mona ki ke na suki tangu na ye kokuta na mbali mususu alinginga na ke na mbali wana to vandi na ye mais famille eza kaka mabe mwana pe azaka musika na tika ke na boma et ya ko arrivé mobali nanga na zwaki azaki na mwana na ye pe na mukila poto
mwana ye kononse papa na ye ke nazwi mwasi na bala mwasi mobali mpe ekobetela nga lisolo mama tala mwasi mwana akutani na mwasi babalana nga bia problème eza te akomi grand garçon fo abala tovandaka mpe foto eye ya mwana ya mwasi mwana atindi foto pa tata na ye ke mwasi na kobala yeyo obalela ngai ye nga natali foto na nga moko na motema na nga oyo mwana na nga abala susu place nga na bali esimba te naye kobenga mwana na ngai yo libala oyo ozwi ya poto oyo nonse ngai te yo yebi te mibala poto baza baescro baza bato ya lokuta yo kende kaka na libala bongo soki ekufa mwana bio te mama nga libala na ngai yango wana nalingi mobali na nga bi te libala na esalama te entre ngai na mwana tosololi papa ayebaki te papa mona ye kaka na change nde nini gabi te libala wana ekozala te mwana mwasi mobala bala mwasi ayebi ye te ayebi place awuti te abala ye kaka bongo esalaki mwa mabe na ndako ngai moko nayeba nde nabomaki natiaki kimia na ndako papa bazosolola kaka na mwana bazosolola mwana naye kosurprise mwana naye koya awuti boma ye opa mama nga naye kokutana na yo nalingi nayeba verité yo ozolinga libala na nga te mpo na nini nga libala wana nalingi yango te famille eye efandisi nga lisusu olingi libala na te mpo na nini nga mona yebile pourkui na oboya libala wana yango namoni mwana azoshoke nga papa lisusu atelemi yo ozolinga libala na te fo oyebisa nga ntina nini ozoboya libala wana namonaki na suki naza na réponse opesa bango te yango napusani mpa na bino lokola nalandaka émission na télévision nabi te napusana osecours na ngai eza bango bapaster napusana nalela mpa na bango bayeba ndenge nini bakozwila nga solution ya makambo nga nazwi yango wana napusani papa na plateau na bino. Merci beaucoup maman. Je crois bande walandi mama oke pe mombangu me akadi na dossier yango biso tozali toyebi dossier ndenge ezali toba chaque fois que soki tonito ya mamutu tongako ba dossier za boye mama afandi awa mama na biso abutaki na mobali ya ndeko na ya mwasi e kabolaki famille créaki ba désordre na sonyo na ta komena na zemi ko découvrir que ezali mobali ya ndeko na mwasi ndi akima kene na boma abotepeka na boma kuna mwana pas comme une grande fille mais tant ayo kozonga Kinshasa ayo kutana na mobali bon ezali libala ka pena te ka moi symbole ka ndenge zalaka vike mama no fana lupango famille nde akei kokota libala ya papa wana nzoka papa na mwana na ye mobali na poto mais mama atika koyebisa mobali teke abota po ezali abosoni po abota na mobali ya ndeko na ye mwana na ye abinga ye kaka yaya mais mwana atika jamais komona mobali ya nani ya mama na ye po mwana na na boma atika mwana batana na boma eloni eko se passer tant moment il y a ce problème ango tout bandi ko étudier ango il fallait to réunir makambo nyonso et gloire à Dieu tout tindaki bat na boma pour maman zo sauter mon bango ba vérifier ki ba moni pe mon na place azali mon na ko monester place azali tout ba kota ya contact na bobi mama we chinga sala ka kota contact na ba ko ba camarade si senga ki mon na sa nini mon na ya mais mon na pe bisaki mama na yeke na pe na zu mobali mama côté ya mobali na ye batindaki photo ya mwana ya mwasi côté ya mwana ya mwasi batindi photo ya mwana ya mobali parce que maman na kati ya confusion nde problème oyo ya elaki biso yango awa na kati ya plateau Thomas tu dis problème ngana très bien okoloba ni ponango malgré maman lo mbangu Merci papa Eric. Malgré maman zolo mbangu et quand même biso nde tokoki kosunga bandeko o bazolanda biso et puis na ye moko mutamemi dossier ngo awa pour na trouver solution et puis ko mema clarité na kati ya problème oyo. Je crois na problème oyo il y a un point majeur où ezali makasi pe où il créer des ordres oyo na kati awa. Ezali moni na kati ya ba relation ndenge to vivaka boye esengaka eloko ya liboso ba vérité mususu par rapport à la vie passée. Malgré que la vérité n'est pas bonne à dire, mais
et des fois il faut que la vérité pour éviter le dérapage dans le futur. Donc premier point nous la maman na kata relation na yé passé donc abimaka déjà na mobali ya ndeko. Vu que eloko ngo na bomoto atali ki aiza soni makasi malamu to bomba. Donc effet ya ko bomba donc aussi au fongoli ya mwa porte moko boy po lieba ke lobby mbeba wana ekoya. Ya moni Galate azoloba ke tout ce que l'homme aura sémé il émotionnera aussi. Donc ya ngondo zo mona base ya makambo. Mbeba nano ya liboso mama bimina mobali ya ndeko na ye. Abomba yango oyo ezali source ya mwana na biso oyo aza na kati ya dossier numéro 1. Deuxièmement, non seulement abimina ye mais abombi lisusu existence ya mwana na kati ya mokili. Donc bato baomona mwana bazomona kaka lokola baza yaya na leki mais or aza makila na epopre. Tala siko ndenge mokili yango le karma etournaka kaka jusqu'à ce que moto il faut azala satisfait to afutama par rapport ya oya sali na kata mokili. Na koloba na mama boye nyonso c'est les conséquences ya kobomba la vérité mususu par rapport ya vie otozokende. Parce que lelo en tant que moto ko yiko bomba mais nzambe ayebi avenir ya moto na moto lolenge sengeli kendaka. Ce qui peut-être oyebisa ki papa vérité ya existence ya mwana oyo peut-être elinge tungisa ote ndenge tala neti ndenge okomi kotambola na likambongo malgré toyebisa ke ezela to trouver solution mais ndenge otungisi donc ndeza boy chance pe nzambe pa sungi to trouver pe ba élément ezali clair par rapport ya likambongo na koloba kaka nzamba zo lokumu mais ezali malamu te mama. Ezali malamu te toye ko condamner te mais toyende to lukela o solution na likambo oyo ya motu ezali yebisa papa vérité que obotaka et non que ozaka na leki et puis yebisa pe mwana na vérité que ya existence ya papa oyo azali mukolo ye jiko ezala malamu donc ande to sala déjà ba investigation je crois d'un moment à l'autre bandeko bakokoma awa ko ngai na kosenga yo oyebisa bango vérité le reste tokoyebisa o nini esengeli sala au sala pour kimia ezala entraîner la famille nyonso. Je crois ya wana papa. Merci beaucoup Bande Balandi. Je crois tu l'as dit conseil à Thomas Fabien. En tout cas, merci. Ndeko moi c'est qui déjà pas tout na maman na pourquoi lingi libalate mais azotu na et pas ya mama te le ba kuta quelque part de ba sur la makambo wana. Et puis famille paix parce que jusqu'à présent famille paix éviter que moi na zali moi na papa wana ba dika que non maman zote mais la kaka libala et moi na moi pour na nini abalate donc toi na sport publicité si manango to zali kozonga mbote bana nzambe nyonso ezangai babino mama lidi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa l'orphelin kolatisa l'orphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo na nimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci Bande Balandi. Toujours dans le spot publicitaire de Bisso, il y a Orphelinat Bravo Jésus. En tout cas,
bandeko à chaque fois que ko pesa to pe ko kabela mutu izali ko bombisa nzamba linga bato ba pesa ko pesa ya pe bufungami bilobi mutu obomba akoma pauvre mutu zo pesa aza ko faire enrichir yemoko bosunga bana wana baza bana biso en tout cas nzamba kozanga te vraiment ya ko pesa ko pambola bino pena ebele donc je crois autoro ba yango wana Thomas Fabien de maman na biso Esther à ça commis déjà donc moi na maman ça commis oui bon ayaki déjà pour la première liée bala maman ne pourquoi maman pourquoi et bon tout ça il peut être possible moi quand même tout zoyaya to bité gaye qui na pour na biso na boma non il pas quitté boma ayeko tout na maman ne pourquoi maman lingi libala na te d'ailleurs maman pas kimbango moi qui précieux comme la famille pour jusqu'à présent maman beti te que na famille que mambo salama te famille ebiki mambo salama mais famille yebite que mwana na ya mobali oyo ngabala mwana bango mwasi azali mwana ya papa oyo mama zana kata na walibala mama beti lisolo na te essentiel ndesiko ndeko na biso ndenge akomi ko informer sur place pour gatoye ba ndenge ni ya ko gérer na ebite soki ya ko réagir ndenge nini parce que soki ezalaki nga nabi tension ya biso ko koma tati ba 19 parce que ça ils sont molora boye ils sont bon bato bela de fois blanc ah pourquoi bon c'est kana plateau moi ba blanc net blanc boye donc osoma ke yemo o c'est qui mais ça la passe donc ma profite de c'est pourquoi dans mamba boye des fois c'est comme sous pour na ko kimisa moi ba makamusu ebele parce que ils ont ba kamususu royamba ngoboye il m'a chose trop concentré fixé sur kawana il faut créer un peu ba crise sous sur place et on moni ba tebele ba sali ba asala ba crise boye akoya bo comprendre te pour anime par rapport à ces constantes situations kutana na mona minute wana ezaki plus fort que ils étaient plus fort que en tout cas maman Esther a commis donc le quoi a commis maman moi si a commis je crois zala makasi maman zala makasi ya ko expliquer yo nous a maman likambo le kaki mais likambo commis zala makasi ko expliquer aux maman et puis biso ça nous a mis aux terminer to repérer ça solution beaucoup de biso ne commence na rapidement beaucoup de biso Mbote. Yaka maman, master. Vous allez bien? Oui, papa. Ni na ngozo boudé. Problème ni? Maman wani. Maman na yo? Oh, beaucoup quand même nene hein? Zona place Fana, s'il vous plaît. Fana. Oh. Yes, beaucoup quand même na kasi boy. Maman ami boti hein Thomas? Miboti porter craché. Sauf que bakaboy na moi teinture. Yaya oza bien? Oza bien. Bon, oza bien olemba boy nini? Problème nini? Et comme si on a coutu maman wana zuka ka coup de fil à téléphone ba moko na yo mona maman problème ezali. O mona maman. Te maman te bisi so que o tibo mo o ina bilo mo o teka. Et on toto ça la promotion bilo auto ne maman bete sur le solo pour toi on a besoin ballonge pour la chaîne éviter oui la ballonge te oteka oui nango ezanda ko mais ni comme ça kalika mosolo nanda ko boye pipi ke mona biso kitoko ta pesa mabete une grande fille quoi zo sala business oui ba comme le ba koteka te ba comment bazela kamibali mais yo quand même ozo bima ozo teka et puis na ba marché maman ebike pour te donner que ballonge tout le monde se ballonge moi ba chinois maman dit non oh ballonge ça mabe moi en angai ana ballonge à milai dans notre benga yo pour na tout ce moment ballonge bon le quoi l'appelle le ballonge ezali je crois surtout aussi ça peut-être to le capeto qui total marque ballonge ni oyo za na ngopo et depuis sur la carte ya chaîne mais à part on a payé je crois n'habiter maman on dirait c'est comme faut sur la moi na hein. Maman, il faut assurer. On dirait. Bon, maman, je crois, maman Esther Azawana. Moi, nangai, likambo yo kukutela nga na plateau bravo Jésus. Na dingaki na ya kotika likambo na basali.
yango namonaki nga moko na géré yango esimba te yango wana nabengi yo oya oyoka nini eza na motema na nga nalobela yo. Mama epombelaka nga likambo te, likambo yango ezali likambo ezali libala wana nga nazopekisa yo bala na mwana wana o mobali aza na poto wana aza mwana ya mobali na nga. Mwana mobali oyo naza ne na ndako. Mobali wana oyo naza na ye papa peti. Mama tika boye te mwana na ye ya mobali. Yango wana omoni nazolinga te place nga mama navandi yo susu oyo lisusu na place wana nalingi yango te. Yango wana omoni ntina nazotelemela yango ya libala wana. Mama sikoyo oyebiki makambo wana bandaka loyebisaki nga te mpona na banda oyebisa te mpo famille ekomaki mabe nde natindaki yo na boma ezalaki na raison moko boye ndenge na banda ovanda pa mama leki na yo mama leki no na nivero nde nakweyisamaki na mobali na ye nakweyisamaki na mobali na ye yango nayaki na boti yo mwana ngai limbisa ngai mwana ngai pardon limbisa ngai mwana ngai limbisanga pardon toza maboka basali limbisanga mwana ngai limbisa ngai pardon telema limbisa ngai na raison moko yango nga namonaki eza soni mpona ngai na yo soni limbisa vanda limbisanga mama pa s'il vous plaît limbisa ngai Fana mama. Thomas Fabien. Na habité hein. Et c'est même peu so passi. Le loyer ba ajo na iba makambo. Ke abota na mobile ndeko na ye mobali oyo yalingi ya bala ye azali mwana ya papa oyo mwana biso bazali ndako eza sage mokaba vérité quelque soit ata esui yo moma bapesi yo yango soki faut pesa ngo place na malgré il y a de certaines vérités ceux qui ebimi et ça sera difficile à digérer quand il a dit. Mais la vérité sauve. La vérité libère aussi. Dans l'état de connaissance, il faut que tu à consommer la vérité et que tu as pensé na Evan. Parce que dans le moment où tu as tolobi to banda pour le sikoyo. Lokola nanu etondi nante. To eza lokola na kati ya désert ozolinga arroser désert na kopo moko ya maji et ozala impossible faut kotika ye ekota ye so evandi kati na ye comme ça on aura le temps ya koéclaircir ye kolakise les bons chemins par rapport na yango parce que je comprends eloko esui ndeko na biso. Ce n'est pas la vérité où il y a par rapport à l'origine. Et là, ici, il y a la vérité par rapport à que place à Zokende, il y a la famille où il y a des relations, il y a interdit. C'est la seule chose où il s'allie passé. Parce qu'à Zota, a déjà dit, on va aller ici déjà mon thème, qui a l'ingaza la papa ya banana, il se pourrait que toko za la parenté. Donc, relation moyen et vanda, exacté. Tous nos projets, ils sont obligés, il faut écouter la maille. Donc, il y a un mot de fois, il faut que il y a un mot de il faut que la c'est clairement que
à part dans nos relations origine paix ça réclame bien Esther ok ti eloko tobengiseli yo awa oyo mama azaki na posa alobela o ange je crois alobi o comprendre yango peut-être o comprendre yango te nayebi te c'est par rapport ya ndenge omonaka boyaka relation na yo na ndeko papi na ndeko papi ndeko papi azali mwana ya papa oyo abala mama c'est l'une des raisons maman boyaki relation na tango anonsaki parce que azotala asalaki erreur mbala liboso ndenge boyeli no na mokili akomi koboya deuxième erreur esalema lisusu na nzela na yo As informé, Esther. Je sais que jusqu'à présent, tout le monde a le droit de le les coboyers. Non, on comprend des choses, ça se comprend. Maman est à Mbango pour na koyebisa yo likambo otoma fabo tu koyebisa yo. Ba acte maman na yo oya posa donc il y a non mokilité. Acte à liboso asaki mo reconnaître ngo tanga kenda kina ndako ende kona mwasi parce que maman amino abanda ko bala te asai ba no bengino kola makulutu ya lupango famille de kona ya mwastanga bali nde maman amina kenda kuna kufanda kuna de salai ki mobali ya do semeki na ye do mobali ya nde kona ya mwasi nde achaki ye zemi na yo do papa na yo azali papa na yo azali mobali ya mama leki na yo me bakabwana arti mama na bino sala yango wana weza kozanga motema pena ebo mona mibali te non c'est pas ça maman na yo s'il vous plaît s'il vous plaît non bala noso beba te papa yo zo mona libala et yami balé encore une fois ni mama kimaki na zemi wana soni ndaki na boma ngene ko fala na ye na boma kuna place yo botameli na boma ndeta amono pusani asani na tibio na boma ya ina ye Kishasa ndeta komna Kishasa wa ndamba sali asungi akutena na mobali amwaza nani atika ko yibisa mobali teke yo azalaka akolisa mwana mwasi lokola yo atika ko ibate mais mobali quand même ayebisa ki na mwana na ngai ya mobali ana mikela poto ne mwana ngona ni papi oyo mobali oyo papi ndazali mwana ya mobali ya mama na bino je crois que vous avez bien ce qu'on explique très bien kuna batina ki photo mama mona ki photo na yo et pas ya papa on est de côté mais libala déjà pas ya papa na yo toto ba parce que papa na yo pour mobali ya mama za papa na yo tant il pose une photo pe ya papi otindela ki ye donc ya yebi likambo de ya momolo ka sobo ya libala mosalama ezate parce que papa suka lango ba ko tunga batuna mama ya mwasa za nani de eska oyo mama problème ya mama eza ko mama atikala ko yebisa mobali na yete ke azanga na une grande fille na boma problème eza yango wana mama ya moni likam oyo mama na zolinga libala te to te éclaircir yo siko po o comprendre ça si yango pardon beaucoup de la biso troisième beaucoup de troisième personne rapidement s'il vous plaît beaucoup de la biso des problèmes yo mama yango wana siko yo pona yo na yebite mama pour mama boyi libala mais c'est pas ça besoin bala mais c'est pas bi azali mona
ya mobali ya mama na yo oyo mama na yo atikali jamais kobetela papa na biso ke azala na une grande fille na kombo Esther yo mpo longwe bomo oyembango bikendo fo yeba pourquoi mama mno alingi libala ezala te so alingi libala ezala te vérité yango nayebi te Thomas Fabien tous en ont le la batou avant tout dans la spiritualité le la batou ça peut le faire donc c'est bon que c'est pas mal non selon nos bisous je crois dossier on est télécharge na minute moyen de décision malamu ezate biso de ko sunga et pour accéder les bons chemins parce que ndenge balobaka na mokili okoki jamais kozwa décision sous l'effet ya émotion to sous l'effet ya sentiment likolo nango soki colère ezali to haine ezali ozwa décision ya malamu ezate oyo nga na koyi koloba ezali vu que l'origine de notre sœur eza déjà origine moko ezalaki eya na ba zigzag déjà ebele na kati komona mpe ke origine mpe ya mobali na ye oyo bazolinga babalana il y a aussi des ramifications côté pe ya mama eloko tokosala ezali kosauve bango mibale babalana te mpona kosauve vie peut-être peut y avoir qu'il y a beaucoup de promesses et belé aussi salémi vu que lorsqu'ils ils n'ont pas encore mis les pas na kati ya mariage pour na kosala o bisusu ezali ba serment pour alliance ezala approuvé na miso nzambe ils peuvent encore sauver nzela mwasi akende côté na mobali akende côté na parce que jusqu'à là c'est encore na musika c'est pas encore commis alliance ou ezali approuvé même na l'état même na banganga nzambe lokola ezana na approuvé te malamu mutu na mutu akende nzela na ye pona ko sauver peut-être avenir ya mama et puis na bango mibale et kozala malamu décision. Okay. Merci beaucoup. Beaucoup de la biso la troisième personne sur ça commis s'il vous plaît. Beaucoup de la troisième personne nous on a parce que maman en tout cas to bomba te mutu to ko tsa awa azali papa moké les petits papa les petits plutôt. Merci. Tala ko to bimo kolo mobali au corriger biso mutu to ko tsa awa papa les petits donc un gars à la fiti bokilo ya maman Esther mais malheureusement azali mobali na yo oya bota mwana donc même yemo ayebité et ayebi vraiment te que akuta bino awa en tout cas ayebité mais nous tout ça liango parce que obi que moi pour bete pour na ndako parce que pas tout no mingi point li libala ya mwana te koto subo mais raison moko valable pesa bango te mais lelo quand même aux ana besoin pesa bango beaucoup de biso papa les petits beaucoup de papa vraiment beaucoup de parce que là passe mbote papa mbote boni malaba ça bien ok merci papa en tout cas moi bolimbisi makasi liko to benga ki momba pardon vraiment benga moi c'est un maladie aza bien te na yepona zoaye ah bon ni azani maladie te ni papa mais non moi ça chaîne télévisée ils ont un problème ils ont une chaîne ils ont un studio mo bakanga ba photo nde yango wana ils ont la place au fan s'il vous plaît yeni papa les petits yeyo ok papa les petits boni malamu papa je crois que mon a biso to benga ki mo sa maladie c'est juste maman alingaki na un problème moko to ke normal bosola na ye a préféré bosola na ah papa et c'est problème ni to kosola ka awa to nzanga kosola ngona ndako il fait que tu es sur la place où bon ndenge maman a préféré ki na habité soki ko kotala longi ya maman s'il vous plaît kotomo elongi non koyebe longi oyo oui koyebe yango wapi nayebi yango wapi nayebi yango fiancé ya mwana nanga papi mwana papi aza wapi ana poto aza na poto ah yo ndi papa papi oui
fiancé afiançaka ye déjà tozalaki abetaki nde lisolo te abetaki lisolo mpenza te mais ezalaki atindelanga photo alobi azwi fiancé à partir ya Facebook na téléphone mpe apesa ye nga na bacoordonné na nyonso tindelanga ye photo na ye est ce que tala mpena beza ya mpena ye oui ye mpenza mama Esther oui. Oh. bato mpe bakokanaka ye papa oza suri ke eza ye papa soki nalobi bongo nakokosa te ntango namoni soki ezalaki bato bakokanaka nakotanga nakombona mbala moko te mais eza mbala liboso bomonana na ye no oui komona na boye eza mbala liboso mais na photo naza bafoto na ye mwana atindelaka ngai fai nalandelaka ye po aza na kini awa bo nalukaki mpe moye nabengisa ye po tokutana mais nabengisa ye na jour nazakotia po nabengisa ye nakutana na madame po toswa ngai na madame po tobengisa ye ya vraiment totiaki oyo fe tokutana dimanche oyo dimanche ka oui mais naza comprendre te eza nini mpo nakuta ye awa eza nini ok pourquoi est ce que oyebi mama aboti ye nayebi ete oyebi ete mama na ete biye madame na yo no o madame na ngai na épousa ye nabota mwana na ngai na papi na mwasi mosusu mwasi wana akufa ta mwana mwasi akufi nde naye kobala mama oyo afandi wana eza pa mwasi na ngai mwasi na yo abali mpe alégistime ok pas de problème nde ayebi mpe papi bien si avant papi avoyage ayebi papi bien ayebi très bien ayebi très bien ngai nayebisaki ke ayebi ke naza na mwana moko ya mobali komona papi donc ayebi très bien très bien maman papa je crois que ni papa les petits alobi papa les petits afungula yo motema expliquaki yo mais eza na eloko moko mama angasola na yo s'il vous plaît nalingi oyoka ye ebi kotomboka mponi ezali na ndako te mponi olobi awa mais permettre na nono aza na kati ya motema na ye mama papa le petit olimbisa ngai mbala tuku sambo na sambo na mabe nini yoka nga naloba limbisa ngai nano oyo na naloba oyo ezomata na motema na ngai libala oyo nanda otelemela ya Esther na papi nayebaki nga moko na motema na ngai yango wana nayepa basali bazwila biso solution nabombelaki yo Esther aza mwana na ngai quoi Esther aza mwana na ngai limbisa ngai papa limbisa ngai limbisa ngai nasisa koloba limbisa ngai combien des années nasisa koloba limbisa nga papa limbisa ngai na banda kobombela yo na makanisi nga nayebaka so oyoki nga na bota okolinga ngai te yango nabombelaki yo Esther mwana na ngai papa limbisa ngai papa limbisa ngai papa limbisa ngai maman s'il vous plaît maman téléma oh comment ça papa hein eza nini papa les petits vraiment papa soki ezalaki ke mwana na ngai te eza nga moko sikoyo nakelinga mwana oyo ya mwasi na nga elingaki ezala ndenge nini yango na ndako nyonso mwana oyo ifala bana kaka mwana mwasi wana lingi yango te atelemeli kwa ndoki aza na maseke basali ata bino moko soki ezalaki na place na ye ke no eza yo papa okosala ndenge nini okwagiri ndenge nini combien des années nga naza na mwasi oyo malgré tout oboti nano te nga nabombelaki secret na nga ata moko te nayebisaki ke naza na mwana mpe amona mwana ti tofai voyage mwana misu na ye
ya ala parandai nzambe na bota te na joa pena nous imiter. Oh. Je me prépare que tout nasta nous to bota. Pour te bakisa mona ba ko même ata de. Mais ma grande surprise, bozo ben sangawa. Pona yoka. Papa les petits. Papa s'il vous plaît. Papa les petits. Papa les petits, ils ont une place au fan papa na ngai. Un homme responsable comme toi. Papa les petits. En tout cas, l'homme de Dieu n'a été par là. Parce que Naza n'a compris pas le battre. Ok, merci beaucoup pour Namaloba. Papa les petits. Tout seigneur dans le bolimbisi, n'a dingue tout mio ici kawo. Voilà premièrement. Deuxièmement, les alliés, ce que moni mama est na kati sika oyo, c'est parce que abanda ko banga ba réaction oyo. Par rapport à l'olenge moi na ye Esther abotama. C'est un conflit belé côté de la famille. Vu que le corps a moins d'ambu ya kimia wane kotaki na kati na ye, nda préféra ki abomba existence ya moi na pona ko préserver moi makambo belé kati na ye. Soko mona ye na esika oyo ezali nde obiso tozala comme ba arbitre. Tosunga ndenge ozaka mutu akanda makasi to faire expliquer au makambo ti atelemeli libala ya ndeko papi na Esther ezali pona ko éviter moi ba mbeba mususu o esalemaka dans le passé esalema likolo vie ya bana et juste pona ko réparer moi mabe moko bo esalemi dans le passé. Pasteur. Oui papa. Nayoki babengi musali na nzambe. Nga pe na bengi pasteur. Oui. Neti ba mbeba nini ye ako réparer o isalama kana o nga na yebite. Nzambe ba nini? Maintenant est-ce que akoko yebisanga papa ya Esther azalaka wapi? Pas les petits. Ako yebisanga yo. Mais ego senga yo ozala nde kimia nano parce que loko eza likambo moko ya soni likambo pasi ecréa trouble na famille na bango nde eloko wana ekoma lokwa fardo atambolaka na motema. Et là, mon papa lobby, il y a lobby, papi a expliqué mon ça dans la Kinshasa. Donc c'est que les autres ont un peu coûté aussi que Esther a expliqué papi qu'on a la Kinshasa non qui a expliqué dans la bombe. C'est l'information papa a joué. Wana je crois Esther ndega koki ko yebisa biso vraie vérité na likambo wana. Papa lobi mwana ne papi a yebise ke yozaka na Kinshasa. Mais selon biso tango to landeli apesi biso itinéraire clair que yo ozaka na boma. Place wana lukana o éclairci biso na madame Esther. Ovandaka précisément wapi? Maman na bokwami na boma. Mais ma visite nanga ni na kosala na kini. Ah, o lekisaka temps ebele na kini. Ok. C'est sûr à partir à wana. Okay. Parce que je peux comprendre facilement pourquoi il est bon. Zana ba ndeko na biso ebele o bazaka libanda mboka. Ba monaka au moins muto aza civilisé, il faut azala na Kinshasa. Donc muto akoza ne ba Goshima yi ba mboka wana misusu. Mona ba ngoloka ba non civilisé ba tu ya mboka. Peut-être na approuvé te que ça yango peut-être que ça moko ba occasion le quoi yaga ne kini na vanda na kini wapi na bandal côté nini aluki ka mo adresse mo na bandal apesine et couvrir ma réalité makam apa les petits na kia ba papa mo na za wapi ou ko supporter mon papa
Oui, papa. Pour supporter l'identité à papa et Esther. Bon, na joué na maboko ya papa Esther te. Na joué azali na mobilité. OK. Donc na joué azana mobilité nde na lingaki ye na bimi na famille na bango. OK. Na bali na maboko ya mobali mususu te. Soki na tuni bongo pona comprendre abombela ke abota te. OK. Muto abota te. Lelo na ya retrouver kasala mwana ya mwasi. Peso ezali ke mwana nanga amonaki mwasi mwana yango pete. Vérité ou na bala ye, vérité pe lianki ngeye banate. Yango na yesu bino eloko moko boye. Soki ezali ke mwana na ngai te ngai moko. Na kutani na danger na mwana na ngai oyo ya mwana ya mwasi na ngai. Si. Mabeli ngeza. Lianki ezala ndenge nini. Et Dieu est grand que mwana nanga nde amoni ye. Atindeli nga photo. Boy tokutana te c'est pour la première fois ngana mwana mwasi. C'est pour la première fois. La mona. Ozomona te ye na mama na ozomona te. Oui, baza ressemblant. Ozomona? Bazo se ressembler peza makasi. Baza peza na minene na bango na banzoto na bango. Soki na tuni question que papa na ya za wapi. Parce que okobota mwana na âge ya 12 ans, 14 ans, 5 ans, 20 ans, okobosa na papa ya mwana na yo te. Est-ce que yango na tuni akoki koyebisa nga pasi papa mwana waza parce que mwana na ye pe ayebi papa na ye. C'est ce qui a lakisa nga ke mwana moko abota mwana mwasi na lera sangisa mwana papa na mwana na lera na mwana nga. OK. Alliance mwana na nga. Donc ndena zabu na zana papa. Oui, papa les petits. Non, papa les petits. Je crois que maman est en choc. On ne pouvait plus encore continuer à copier ces maloba. Ils ont un peu moins passé. Et maman au moni, moi aussi, maman, j'ai tout. Maman, papa, il y a Esther, Azali, Mobali, il y a maman Leki. Quoi? Maman, j'ai tout. A Botana, Mobali, il y a petite soeur. Des fruits à mon Esther. Nazo aso bien te papa. Na lingi na comprendre na place wana. Nazo maman j'ai tout. Petite sœur naïe. Mobali naïe. Nde mobali o baboti mwana mwasi wana. Yango moi na ebise ko na ebandeliki aye awa po a réparer passé moko bo asala ki mabe. Donc abimana ndeko na ye abimana mobali ndeko na ye mwasi. J'ai tout. J'ai tout. Papa. C'est vrai ou bien faux? Yesuru. Yango ekangi yo mabota ngano tozo. Non, papa les petits. Papa les petits. Yango ngano combien des années to sali même moi na te zemi kolongwa te lokote. Makambo o tango yibo sala ka ese ulikuwa ki basali na nzambe. J'ai tout. Papa. Côté na ngai longi na c'était. Donc eloko na kati musala na yambanga pona yoka ba bêtise o nyos. Na yoka yango bêtise o nyos oyo. Po anini? Po botana semeki na yo. Donc mwana ya semeki na yo. Yango na mona ka yona ndekono ya mwasi boyoka na kate. Bozana ba keren, bozana ba rankin, boya donc na woko évoluer awa tona batu. Na woko lo bani so wana te. Donc bit na wodo source na zane pona bongo. Na pesi ndekono raison. Pour mon comme ça la vérité finira par triompher. Donc jour na ko yeba vérité. Ndena ko yeba j'ai tout atanani. Maman. Pasteur. Papa les petits. Naotika mwana mwaso. Naotika.
senga pe na posa na sana na mwasi oyo azobotela nga bana. À part les petits. Oyebi na kati ya monde spirituel, il y a des choses où des fois ça les manque. Si vérité moko ka ya muke e bombami ekoki pe kokanga pe mambo ebele na kati ya vie ya mutu. Loko eza likambo esalema ebebisa kimia ya famille, c'est-à-dire ya pe na makambo ebele oyo pe elobama o pe esalema ya mabe afin que mama omona koya na situation za ndengo lobi ke ozotika ngara ko conseil boy to sauver bana mibale bana mibale babala na te vu que yo so balan déjà na maman à travers vérité o ebimi lelo Dieu peut faire quelque chose pour Nabino. Pasteur. Oui papa. C'est bien nyanyo sur le lobby. Et ça l'on malade. Mais ceux qui n'ont pas papier la vérité nyonso. Oh yo les cas. Nandenge na yibi papier alinga mwasi na ye. Non, vérité ko yebisa na papi ezako pona ko sauver kutu papi. Emsu na lobby yango mbango to yoki yango bien te. Papi na ndeko na biso mwasi bakoki ko bala na te. Oui. Puisque basa déjà ba demi-sœur, na ba demi-frère. Oui. Mais vu que maman ya o azape maman ya papi. Oui. On a pas ça moi na c'est ça. Tu peux na maman te aussi ya paka. Vous consommez déjà temps et belé. Beaucoup moquent déjà na 3e âge. Ils en a ba faiblesse belé ou se supporter celle carabino mi malende boyebi. Pasteur. Oui papa. Na ebité tant moyen ngana zalagité. Tant moyen bi était le tous les vérités yo ngana zalagité. Ceux qui peut binoter, ceux qui peut mona na te na ngana ba vérité mo wote. Est-ce que ayebisa mwana ye vérité que papa ya mwana nazala mobali ya mamali kina ye? Ah oui, tu peux quoi yebisa. Ah tu peux c'est quoi? Ah tu peux quoi yebisa lelo. Parce que na likambu o lolenge salema otunye kutu question moko bien wana c'est eza nzambe muto lobi à travers yo. Fike lokwa eza moko ya likambo e créer bitumba e créer ko swana na kati ya famille et que kimia ekota te à travers basala nzambe. Donc ekoki pe ko provoquer makambo ebele net oyo o soulever wana. Ngai na osenga yo sauver pays. Kokabwana na isa solution. Ndenge Bible so le baké l'amour si porte. Maintenant ba kereno ye azana ngo ye na petite sœur na ye. Comment na ko sala pona ko longola yango parce que bazonga pe ndenga na zonga na choko ya muti ko pesanga. Parce que je peux me décider aussi que moni na ba querelle oyo azana ngona petite sœur na ye vi ke lokola yo yebaki yango lolenge eza te mais lokola sikoyo oyebi yango esengeli ye alibere petite sœur ne na motema asenga ye bolimbisi babongisa kimi ekota na famille parce que je suis sûr que le lenge abimaki na mobali ya petite sœur na il y a des paroles où elobami. Oui. Alors à travers des paroles wana yango il crée pe makambo ebele. Papa, c'est déjà 10 ans. On a mangé tout. À conserver. Non, faut pas
on est makamna bino, hein? Pardon. Non, papa. Ça, on a bon, oui, choco, il a non, là, non, là, tu comprends, mais. Donc, choco, il y a fait ça, là, tant yo, et bi, et le quoi. Yo, moment de source, pourquoi zo botate? Donc, source n'a pas été moi, non? Mettez, Thomas Toloba, tu sauvé les deux. Andekomi Balé. Et puis, OP, et tu sauvé plus maman. Parce que, ils avaient passé. Ils ont passé. Ils ont logo ya sikat. Ils ont logo ya PTT. Nena woluba. Ya logo ya passé. Et là, au moins, batama, le bimi. Abota na mobali ya ndeko na ye. Et puis, abombela oki abota te. Après, moi, na yo aye pour babalana. Et lelo mamonani. Donc, tout ça, c'est Dieu. Alors, pour ce on a woluba. Et pour la clore, pour nous clôturer, limbisa maman. Limbisa. Limbisa pena ko limbisa. Ndeko papi, ou le caméra ko bengaye. Oui, c'est ma cambope. Je crois émission Bravo j'espère ko aider ndeko papi et Skazali à comprendre déjà la situation oyo eliki awa. Ba ndeko balandi en tout cas, tout comme presque dans souka notre émission. Parce qu'ils ont loko, ils ont un bangoté, je crois, papa Isayoki, moi on appelle Isayoki, bisoto kosunga bango pour que makambo elika akinga. Ticket est soumasi à Pambola Piso, tout côté Nicolas Zekoya. Merci beaucoup. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni maman kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors là qui vient te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda maman comment na Misunga homme de veillard. Ko tali maman. Oh maman zongi lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zongi génite. Maman zo lia 3 fois. Tongo midi popo. Deko nanga elo musu se pelisanga. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo kata. Soke sarika manœuvre pendant yali temps. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki maman ayoki mal à l'aise ou bien mutu passi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard Misunga ezana kati à clinique Misunga. De so futi Mbango nous regretté te. Ah vous tout bien na wezali. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e moneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard Misunga. Et moneli na misu te. Et monani ba mbongo na finda ya pampa bana, c'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si tu as kuna lia tranquille, apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit Misunga. Babe. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'est tout mon bas les obota te, ndi yango ko tala keboka bwana. Et là, on y a aussi la mission à tout ça, la nuit, on a tout ce niveau. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.